bango na bamboka mosusu lokola te biso tozali na mpifu ya koyangela mboka na biso te. Soki okotala lecture ya makambo ekoleka na kati ya mboka na biso okositue biso esika nini? Merci mina motuna na yo ya liboso oyo ezali kosala pasi na kati ya motema ya biso baimboka ya Congo démocratique. Ezali mingi kotala ke toali mboka monene na kati ya Afrika kasi tozongi nsima mingi na mokolo ya lelo ekomi neti oyo bakoki koseka biso tokomi koseka mapena ya solo pamba te nakanisi ke biso bana ya Congo totiki mboka totiki koluka kokolisa kosalela mboka epi mbala mingi mpenza okomona te tokanisi ete bapaya nde bakolinga to bakosalisa mboka wana po kimia ekota nakanisi libungi monene ezali wana na biso peuple na bakongi tobungi nzela. Soko okosoa na moto yo zali na kati ya difficulté omoni ete masolo na yo ekopusanisa te esengeli kokoba masolo po epusana to esengeli kosenga divorce na moto wana esengeli kobenda nzoto baba. Mboka ya Congo ezali mboka ya bana nyonso ya Congo ezali ka mboka ya bayi kokamba te na uti Congo nalikanaki na Kinshasa na Kepeti na Lualaba Kolwezi Likasi Lubumbashi mais soki mingi tango ovandi na enguma mokonzi na Kinshasa to ozongeli lisusu wana pasi nalekanaki avant ya mbotela ya kozonga awa na mboka Belgique yali na mingi oyo namoni yali kosala pasi na lopoto oloba inconscience ya population surtout ya population ya jeunesse na biso tango alobi jeunesse yali bana kelasi ezali ba étudiant kote ba bakonzi yali okola basango bautaki koloba tango papa alekanaki na mboka Congo ezali te mpona kojuge bango goma eza mboka mosusu tozali mpe kobina tozali mpe na distraction soko oke na oyo babengi baetelo ya minene bauniversité baécole supérieure oza komona ke inconscience ya jeunesse toza kobunda te totiki yango wana bazali kokamba soki bazali na kobanga te soki bazali interpellé te na lopoto balobaka. J'ai l'impression que nous ne sommes plus, nous ne savons plus nous indigner. Si on ne sait plus s'indigner, donc on n'est plus digne. Quand on est digne, on doit s'indigner. Dans Kinshasa, jeunesse majoritaire dans le Congo ne s'indigne pas. Papa Olivier, ezali fait exprès pour nakoboma mboka, pour ba stratégie ya ebomeli mboka ezala kapé ba stratégie. Entre autres, kolalisa jeunesse nakanisi soki ozali ko se souvenir lisusu na masikulu ya Nkondo Mobutu aki koloba nini te jeunesse ezali bongo avenir ya Congo to Zaïre à l'époque mais soki otali justement ndenge yo kolobeloba Kondo Etienne Tshisekedi justement ezali jeunesse yango yo koloba oyo bakomi na inconscience nebite so na loba inconscience consciente to bato bako yeba te makambo yango etali bango te po nini bombe to monaka phénomène bombe tango régné na Kinshasa ezalaki na banani plus jeunesse lelo yo babar eleki to na kanisi ya ba église na Congo soko tali bato bako mila masanga wana jeunesse et puis na quantité nini yango na lingi kotuna est-ce que zali parmi ba stratégie oyo ebongisa matete ekolo yango toza ba pessimiste te hein tozo kene na ngambo ya koloba tete ekobonga te mais ba stratégie wana justement nazongeli lisusu ndenge nini ya kosala pona ko contrecarrer yango to la musa jeunesse malobombo kayo mama nini na kososola na kozwa exemple moko na kanisi baza kolanda actualité bayite oyo azali kokamba mboka ntango konja mboka ya ngonga ya lelo azalaki na mboka Comore na mikolo mibale to moko ekoleka e so tolandaki malamu ye alobaki alingi kimia alingi bitumba te na kati ya mboka na lopoto tokoloba faire son honneur
okoki koloba te ke yo olingi bitumba te ntango bilongo esi ekoteli yo parce que tozali kozanga mboka mpo ezali kokende nzela ozali kokamba to liloba oyo olobi ata kozali mokonzi liloba oyo yali malamu te na ngonga oyo nabetise te mpo naloba ntango mboka yali na kati ya bitumba basi bakangi yo mama mini bazwi bunangana bazwi soki kisese baza kopusana bazwi mo bamboka ebele bitumba basi bakotisi biso tokoki kozala susu te tokoloba te biso tolingi kaka na mpe biso tokokunda te ntango mokonzi azoloba bongo biso to bakonseye na ye to biso bana peuple tozala mpe wana mpo tososola to bate boye te tokoki koloba ke tolingi kimia soki nano papa yango bakoteli biso te e tokoka kososola mpo kimia eza me ntango basi batie mobulu bali koboma epai na biso basi bazwi biteni ya mboka na biso est-ce que bali kokamba discours wana eza responsable nakanisi te mboka basi bazwi une partie biso tokoki koloba te biso tolingi kaka mpe biso tozali mpona bitumba te basi bakoteli biso basi baimpose biso bitumba wana il faut nano kobengana banguna wana bazonga torekipere mboka après tokoki kosolola makambo ya kimia bato lopoto bolobakani il se présente en homme en paix ye alingi boboto alingi kimia alingi bondeko yango alobi na mokili te alingi na ye bitumba te bobeta biso te to yo mpe okoya na mopanga oyo achuki yo mpe ochuki ye lokwa lopoto qui veut la paix prépare la guerre. Le bon sens voudrait que le Congo combatte pour son intégrité. Il faut que dans la mesure il y a koloba de là wana yango te bino ba député bino ba ministre yo tata mokonzi bino ba représentant ya fort ya l'état de là autoké yango te. De l'inconscience de la jeunesse et ça c'est très dangereux pour le peuple. Niveau intellectuel ya ba étudiant ya époque wana na niveau intellectuel ya ba étudiant ya lelo bokesani ezali vraiment makasi tango wana science ezalaki na ngonga moke na kanisi na poso moko asali ba pays soko combien wana yo yebi ndenge mokonzi ya mboka azokende bamosusu balobi bimilelo na milelo esika akokende bekolela biso babeti biso boya kokotela biso biso olingi na biso bitumba te tango akokende kuna lokwa mobali akokende koloba lokwa tato ya mboko bato bakobundisa kuna mabatisa biloko talo kombone na mibembo soko mitano mobimba mokonzi ya mboka aleki ekobota nini tata ekobota po mbongo ekobima na kesi ya leta oyo ya pasi po ngana koloba po nekolo na ngai po na bandeko na ngai yo bakokufa na este tosengeli kotelema kososola pe kopesa likanisi ya malamu mpona mboka esikola na français balobaka changer de fusil d'épaule na ngonga oyo parti ya mboka mosusu eza na maboko na biso te nakanisi soki otali na bamboka ya sadek toali mpenza na banguna mingi kuna te lokola oyo lisanga ya bapays ya est na kati ya lisanga bapays ya est Rwanda ezali Uganda ezali bapays wana tozalaka deja na nungunungu na bango banguna bazalaka kuna bongo tokende kosangana na bango tosenga bao wana oyo na kati toyebi ke banguna bazali baya batingela biso basoda bakota na mboka na biso mpona basalisa biso na itumba oyo toali nango na bato ya M23 oyo na kati ya lingomba ya sadek toali na pays moko te oyo tokolobake mboka oyo eza monguna na biso